akomeli Félix te mokanda wana akomeli nani et ali plan de sortie de crise akomeli yango Félix te mokanda wana c'est salami sans eseleki sans moko to mibale yo moni wana batie mois de mai ekomamaka banda sans ya mibale bino pona bino mosaka musenge toza ntoma na gouvernement oyiba mbongo abula mata wana nde musala o na ngwa musala te bafuta ngate na suka sanza to na posa ko sa musala na yete na kati ya gouvernement na yete ba réforme pona ko bongisema pona mieux ko yamba la sima yango wana mabe yali wapi na ko pesa ndeko Francis Kalombo toli na ndeko Olivier Kamitato Katumbi ana posa Fayulu na posa Katumbi na libota matata ezanga te batika nzela wana ya ko tutisaka bango mitu batika yango e ko futa moto te boni ba mikolo bebeka mbongo bolo ba pe makanisa Katumbi boni boko bebisa lokuma mokonzibo e lingo basiko te mokondiye na moto ne aka bembongo yango nde bo utaisaka bato. Mbote mingi bandeko balandi ya Congo Millennium tozongi susu lelo pona ko Sabino, où ils allaient vraiment information sur toute actualité en Bokana Biso Italie, mais ils y a politique, toujours avec Inès Tumba, sans oublier Jires Mondana Simabilili. En tout cas, trop soleil sous la main en Boka Mike Mukeba hier à Kosolana Biso, où ils allaient vraiment sur la place na niveau national, la députation nationale, où a mérité encore une fois de plus. Vraiment, ça fait moi makelele, bazomi tout na solo to lokuta, bandeko msusu bazo sala moi nungu. Yango tolinga kito solana yé moko pe apesa biso ba élément sur eko sala ki mo makelele wana esila to pe ekita yango wana avant ko banda na kopesa mbote na yé moko les grands initiateurs ya Congo Millennium monsieur Ricky Dibenz, je te salue vraiment mon boss, et aussi la première dame de notre grand initiateur madame Jolie Dibenz, à qui j'ai dit bonjour et santé kitoko nous souhaiter au pena malam n'alingama sourire na wana et ça la biso ba bien la pomme verte dorée de notre grand initiateur. Je salue aussi monsieur Lynx Longelo, le monument de Bundes, yo za vraiment scotché branché. Alors sans oublier Yemoko, le roi des Gaules, Mavinga, le cœur précieux à la reine Agnès. Voilà, depuis l'Irlande je vous salue et bandeko nyonso pe balingaka biso vraiment topesi no pembote na yango wana toko kende mbala moko na lisolo na mwana mboka Mike Mukeba mbote na yo. Mbote mama Inès. Na moni esengo za na ngambu na yo ha. Bo togo ba esengo to bipe esengo te po eloko zeli eloko te ya ko kamwisa moto. Te moto loko anga na sutuka nango e li mosala na salaki ba imboka ba pesi ngai libonga pona ko kolobela bango esengo na ndenge te bazuze bazongi na nzela ya solo mingongo nanga na zwaki batonso ba yebi yango na zwaki mingongo koto mwambe na tuku sambo 8070 voix kosangisa mingongo ya lokasa na biso ya molongo na biso mobimba ya lingomba AAD tozaki na mingongo zomi koto zomi na mine 14000 voix tata o ya zwa ebonga nanga na nzela nkuku azwa be koto moko na kama mwambe na tuku misato 1833 voix to akape na soni na koka to ko bai te bolo bazwaki mingongo boni paye moto aki liboto liboso te na liste ya INC moto aka liboso eventual soko sangisi mingongo na bango nyonso ya lingomba na bango ya na 9000 voix eventual akomaki na 2226 voix kwa pe ko le kate bazwa ye batia liboso pote ye ali moto atambolaka mokonzi ya lingomba na ye to tika lokuta loba ozwaki mingongo boni yango na bino ezate likambo te naza na sengo na banda te e ali eloko o ba imboka ba peseki ba mokebai kende kolobela biso yango na kenda kolobela bango yango moi na telemaki na ko bunda po ali eloko na ngai te eloko ba pesenga na bana lukunga na bana kisasa na ba kongomani esenge te ba mona te na ko bundela ngo tesuka yango na bundela yango tesuka pe na sepeli ndenge na moni te bazuze bazaki na mwa libunga babimaki na mwa nzela kasi sembo ekoteli Congo bazongi sima
batie bandeko nyonso balongolaki ya lamuka bazongisi bango na bibonga na bango eyali kamba malamo na lokota li français babi il n'est jamais tard pour bien faire. Tokoki mba nyonso ko bongisa tango motema ekotinda te to bongisa na bi sembo wana ekotela bango eyali malamu. Est-ce que vous pouvez sa confiance dans la Cour constitutionnelle, dans la démarche que vous entreprendre? Nalingi koloba boye te oyo salami ezalalité ya nanu pona bango moko. Biso tokotia elikia na epai na bango soki bango ba kotambola na lima. Batiaka motema epai ya moto tango mo ete yaza nzela ya solo. Oyo ye lokwa babimaki mo libanda babongisi epesa bango lite ya so ba na alima tokopesa bango elikia. Tokopesa bango elikia so ba na alima te tokopesa bango elikia te. En tout cas, pendant que la proposition tu peux me mi balé, tu retournes dans le cambo lettre et un Martin Fayoulou. Mandeko balobi ko sa lettre za mabete kasi azakaye mon côté baza grande famille baza grand lion et belé 4 5 c'est beaucoup mais pourquoi est-ce que signature za kaka ya boko benga mokanda mabe ali lettre te lettre akomela ki yango nani Zéro Félix et elle était otangi yango te maman bapandisa ngo boko bebisa bato akomeli Félix te mokanda wana akomeli nani et ali plan de sortie de crise akomeli yango Félix te mokanda wana se salami sans essayer qui sans moko tomi balé yo moni wana batie mois de mai ekomamaka banda sans ya mi balé falo atamboli na document wa c'est un document c'est pas une lettre akomeli yango Félix te botanga yango ba continuer so ya muka batanga mokanda wana ba signate na ko kena na malembe tango falo akei pona ko ebisa bamboka bapaya te senge to zongela kotanga nkasa ya maponomi o babengi recomptage babi tokotanga yango boni po basi balobi te Félix moto aleki bango babombi nkasa wana so to bibe to senga kotanga nkasa to kenda mosika te yango yo ko ekobima na nzela te ya recomptage o sala o babengaka plan de sortie de crise wana esalami bakonzi tout bakonzi nyonso ya lamuka bayebi yango batanga yango bandima yango esalamaki na kombo ya lamuka kasi babi na makambo ete diplomatie boko sango na kombo ya lamuka te botia manzaka mitano motoba to sambo tango bakonzi ya lamuka bango so bazalaki wana esengelemi esalema na kombo ya Fayulu atia belinzaka ye moko nde bandimi bango nyonso nde atia linzaka wana eloko moko asengi Félix na kati wana yalité akomeli mokanda wana Félix déjà pe mokanda te ali plan de sortie de crise alobi tokenda na lombango to salisa maponomi ya sika po maponomi wana esalisa biso totalisa vérité des îles totalisa solo na kati ya sanduku ya maponomi ebongo pona okenda maponomi wana ya sika ekosenga nini ekosenga tosala bambongo wana tosala ba réforme ya cour constitutionnelle ya seni ya mampinga ya mpulushi ya makambo etali bokenge ya mboka service de sécurité de renseignement eloko asengi yango wana oni boko bate akomeli Félix asengi eloko ni asengi musala asengi te otangi mokanda te tanga mokanda mama asengi te alobi sika na nyonso wana tolingo sala soki elobi te ileka na assemblée nationale wana ekoleka te pour l'Assemblée nationale, la majorité est FCC dans KHT et la majorité FCC. KHT le quoi son au Kangama la FCC. Il y a un lobby aussi le comme au conseil. Et au côté la makambo ya mbongwana. Mabe ezali wapi. Po mbongwana ya po lambola mon abi sonyo so pote Congo kenda liboso. Pote mapona mbala sima le kaso motokotia ezala yango bakotanga. Ba bongola yango te. Sikana oki Félix habite yepa za na posa ya réforme. Ya mbongwana natali na bimbala liboso tokuta na yena makanisi ya lingi ba réforme biso pe to lingi ba réforme bo bakana biso te biso to sungaka ete biso to epona ko sunga ete kasi lokwa ya lingi ba réforme biso to lingi ba réforme na nzela ya bolingo ya Congo ya malamu ya Congo toke na nzela ba réforme wana epa ina ko tuna ye motuna ya bi ba réforme sika fa la pesi maele te to sala ngo na nzela au conseil
il y a kolika ta kosango na Assemblée nationale. Na Assemblée nationale o ya FCC moto makasi. Akolekisa ba réforme wana yango na kotuna Félix. Na tuna kaye sikoyo. Po ekomate tango bando kanga yenzela aya kolela. Omoni bango bakangi nganzela. Loko ande bakangi yenzela ya bato atie na SNC na Jekamine. Tokutani na makanisi mbala ya liboso. Mbala ya liboso yango tokutana na makanisi. Mais aboy ko travailler na bino biso to na posa ya kosala na yete balobi na yo tosala ba réforme mama biso to ko luka musala te nga na li député provincial bazongo singa ngwende na ga député national et ali mosala ba na Congo ba bengai olina luka su mosala boni bino pona bino mosala ka musanga to za ntoma na gouvernement oyi ba mbongo abula mata yo ande musala o na ngwa musala te ba futa ngate na suka sanza to na posa ko sa musala na yete na kati ya gouvernement na yete ba réforme pona ko bongisa mapona mwe ko yamba la sima yango wana mabe yali wapi yali mosala te pe falu yebisanga bandaka na baninga bakate eloko wana ko senga on conseil soko babite bati yango evanda ata babi mosolo ofute zalite akosala mosala wana po mapona mwe to ko senga élection anticipée et ya na mbango ana posa ili futa na suka sanza te oko mona moto ko mitumba mbeka bongo pona mboka boko bato ya posa musala na la muka ebisa kaka yo moko ba msu ba yeba kite obi bande ko msusu ba yeba kite kendo tuna bango nga na kotanga bakoma moto na ebisi yote faolo ebisa kanga yango elongo na baninga mosusu ngai na kotanga komo na bango te ba mosu ba sepete kendo tuna bango kwa na niveau ya mboka na niveau ya potokuna bande comme ça pe basiliki balongwe balobi to yeba ki mambolet troté il vient ke ko comme ça balobi na yo batangi bato balobi bongo batangi Francis Kalombo pe balobi bato batangi mokanda wana tende bakolo babongo oyoki ngai bato batangi mokanda te démarche nyonso la moka za ekosala bande ko bayeba ki yango mais oyo bayeba ki te na lobi na yo te ba continuer sur la muka bayeba ka yango benga ba konjela muka tuna bango yo tuni nani benga ba konjela muka tuna bango babite bango so banga na ebiso te bango so bayebaki na ko pesa ndeko Francis Kalombo toli na ndeko Olivier Kamitato Katumbi ana posa Fayulu na posa Katumbi na libota matate zanga te batika nzela wana ya ko tutisaka bango mitu batika yango e ko futa moto te e ko futa Congo te banani ba tout bon na si na tangi kombo na ebisio na ko pesa toli na Francis Kalombo na Olivier Kamitato batika makambo wana e ko pesa biso li futa te e ko bakisi ya Congo eloko te batika yango to a mikolo to na posa Congo ebongwana la muka ya lili ngomba ya monene to simba yango pote sesa biso mbongo le kota bande ko balobi misolo ndeko Katumbi achela ki Martin Fayulu po asa nango mais nani misala ya propagande azongisa botika makambo wana boko bebi yo bato bo ba makambo mbongo ya monoko bo bebi saka to so yo ka yango to lingi to information bo ba ko lo bango batika yango boko bebi sa lokuma Katumbi bakwe ko ba makambo Katumbi te Katumbi ya makanisi po na Congo te Katumbi ako banza ba ko bonga ko bino ka so boye makambo Katumbi apesa ki mbongo boko bebi sa lokuma Katumbi. Pour ne parler que d'argent, donc Katumbi n'a que l'argent, il n'a pas des idées, il n'a pas de projet pour le Congo. So boye kaka Katumbi après ça qui monte. Moto wana zongi sa mo boni bobe bisalo kuma mon kondibo. Hein? Pourquoi ko makamote makanisa Katumbi te? Les projets, les idées de Katumbi. Katumbi mbaye boso apesi mbongo na moto. Yango wana Katumbi apesi mbongo mbale bele po na tina etumba ya mbongo wana. Pona nini bokomi komisa le kwa mbongo bakabela ki moto po acha na libenga ke lolia la mwasi na mwana. Pona nini boko bebisa nzela ya etumba ya Katumbi bongo. Mama ngana aliawo na moto bojumoke et ça la katete ndeko moko ayawa a moto etumba bina ndeko na kendo le kanetando eke na mbongo te na zutukumitano ya dollar to kama ya dollar na pesi ya kenda le kanetando eke soko lobi to yokanite na belela yango na beta tangwa yo na pesaka yo e alimbongo to pesaka pona etumba Katumbi azana bojukoleka baninga apesi mbongo pona etumba apesi te po moto akende kolia fufu asomba mi te botika ye moko ponya lobela yango te bebino bobino bamosu bako bambongo wana o bango moko bazwi pona etumba balobango te awa bato aka na etumba ya dynamique de l'opposition na janvier 2015 bato basingaki te batambola le 12 janvier elekaka malamu te
babi to vanda to ebelo connaissait teleki malamu te babi te tozangi miso pour la sensibilisation nani atindaka mbongo Katumbi te atindaka pwani pone tumba te na kamere na muyambo babi makambo mbongo wana mbongo wana ntango ye baye kosala mankasa oyo babengaka batract bakaboli le 19 janvier etumbe ye lokwa bato nanu babundaki te Kabila azongi nsima na mobeko na ye ayaki nango ya maponomi ya babengaka koleka ya baliboso Katumbi apesa mbongo mpona etumba boni bamikolo boye ebeka mbongo bolo bape makanisi ya Katumbi boni bokobebisa lokuma mokonzi bo elingo basiko te mokonzi ye na motone ye aka abe mbongo yango nde bo otaisaka bato mbongo nyonso apesi ebelebele ye moko alobelaka yango ekoma mpasi na motema na bino lokwa likambo nini mbongo ye etumba botika eloko wana botika yango mbongo ye etumba bapesaki mpona etumba oyoki ngai na bosolo est-ce que lamuka vraiment eza na bomoko na bosolo mama nakoyangana te makambo nakoyangana te mwa nungunungu yali kati na biso napesaki matin fayo toli ayokaki ngai nayebisaki ete asala nyonso bakutana basolola bomoko ezonga ya solo toalamuka lelo kasi nungunungu yali na kati na biso nakoki koyangana yango te napesaki ye toli ayokaki ngai nabanza te akosalela yango. En tout cas, moi, mboka ya kolobeza nango mingi te tolinga toza ba précision to sololi et pas na yo parce que za moko ya bande ko la moka motuna suka tonga to tuna bande ko ya Tchangu balela ki balobi pourquoi na ba manifestation politique to za la mingi ba victime marche il faut ya ba ya ko bandela encore et pas na biso a ponani mama ngana motuna na yo elingo batete mbasamba nyonso tote misaka bato et akabe komanda na Tchangu kasi esengo yeba te Tchangu ezali ekoteli ya Kisasa yango wana Tchangu amema ngambo Tchangu yali epai bato batelemi mpo na mbongo wana makasi nalobi te te mwamba mpe atelemi te mwamba mpe atelemi funa mpe atelemi lukunga mpe atelemi kasi lokola tokotelaka nde nzela ya Tchangu ezali elembo ya etumba Tchangu ali victime te moto akomisa Tchangu victime yali babokonzi oyo koya bokonzi encore tango tobengaka bato batambola toyaka na mondoki totobolaka motombeli Tchangu ali victime po na bokonzi encore mokolo bokonzi ya solo ekozala Tchangu akozala sous victime te Tchangu alela te so bato ya Tchangu batuni yo bongo tokobunda mpo na mbongo wana mpo Tchangu azala na kimia Tchangu te Kisasa mobimba ezala na kimia Kongo mobimba ezala na kimia oyo ekoya yali mpo Tchangu yali elembo ya etumba oyoki te babengaka ye zone rouge oyo nyonso azalaka bokonzi na mboka oyo abangaka Tchangu yango soki aleka botangi nkombo ya Tchangu kaka Tchangu moto ya victime te awawa ntango ya biso mokonzi bapimelaki ye elonga na ye bana mboka bapesaki ye bana kan luka mpe bazalaki victime te bakota ye bango na mpulushi te kobeta lokwa nyama bato nyonso baa victime na Congo likolo ya bokonzi ya malamu te likolo ya bokonzi ya kanyaka likolo ya mpulushi ya mabe bato nyonso baa ba victime kasi eza moto na mokolo na oyo okoma victime bana kan luka banyokwa makati bana eta esa mikomi baya misato bilenge bakima poso bapulushu bakoti bakangi bakena bino bapulushu bakoti bakangi bakena bino bana ya bandundu baka victime te na kikwiti tango moto ya maponome ebimaki kuna babetaki bato te bato bakufaki te to ali biso nyonso ba victime Tchangu nde ali elembo na kati ya ngumba ya Kisasa ya etumba ali ekoteli na biso ekuke na biso ya Kisasa yango wana mingi moto epela kuna moto epela pa nini po nano bokonzi ya demokrasia emonani te bokonzi ya demokrasia mokolo koya Tchangu akoza victime te bana eta bakoza victime te bana ya kikwite bakoza victime te oyo akufi na Goma kuna ya mosika za Tchangu te ye pe victime mokonzi bapinga lobi mutakufi te azalaki nde na eta ya bien te mais mutakufi te adementir yango nga nayoki sango lelo babi na ngai takufi bapesi nga sango tokotala ngai bapesi nga sango balobi te ya solo akufi oyo nga nayoki soko ezali ya solo te nakozonga epa na yo mpo nayebisa yo takufi te oyo sango nga nayoki mpo awa mpasi na nango banda ntongo baninga bayaki mwa ebele awa kozwa na baninga nazwi ngonga te ya kotuna mabulu na ngai ya basango
soto sisi na wana kotuna mabulu na ngai ya basango bakoyebisa ngai nga nayebi te ayaki na pasi makasi babi te akati motema soki yali mpe ya soto akati motema nakokabola pasi na libota na ye mpe nakosenga na bokonzi oyo te likambo ya bongo esalama esu te tokoki kondima ngo te bato baye kotambola mpe obeta bango masasi mpe esukani wana te bakundola likambo wana bayeba oyo asali yango bapesa ye etumbu. Bonsoir Yandeko Joël, activiste au Azaki na Ipa. Ah, nazoyoka motema pasi banda tongo makambo lekinga moto na bosani kotanga kombo Yandeko nanga Joël ituka. Joël bakangie mokwaenga babeti ye lokwa nyoka. Oko yoka. Yo bichangu victime bongo Joël. Lokola nyoka puluche kamati ye mokola mi balete bakendo tika ye pa bazuze. Bazuze baboy kozwa ye po batali nde moto ayeli moto ata kotele mate babite bokenda ni na ye soko ngambo ya biso to memangote ndenge to kosola ana l'hôpital ko la salisa ye atele matambola e ali pasi mingi na bandeko to tamboli bango na bango elongo na etumba bandeko ya IDPS to tamboli na bango na elongo e bongo lelo bango batui bokonda nzeo bazwaki e komate moko ya biso pote atomboli mongongo na baba babeti te babuka ya ata mokongo kobuka eyali pasi mingi na kolela mingi koleka so ete Kabila moto asaki mabe wana so Kabila na obate ya ndenge na bango na ye na bato na ye tango ekouta na IDPS eyali mawa etumba toyokolaki na Etienne Tshisekedi yango te eyali mawa pasi na motema. Merci mingement Namboka Mike Mukebai. Je pense que pour Nabiso Lelo, Tosuki Awa, beaucoup de choses pour nous couper ces informations encore plus précises, toujours dans le cadre de l'émission Nabino Polé, les poids Lingarato, le bandé Bosolo, pour Mboke Tambola Malam. Yangona ko Tikabino Bongote, je remercie vraiment encore les grands initiateurs, il y a Congo Millennium, monsieur Ricky Dibenz, Namo Pandi Naye, madame Jolie Dibenz, la pomme verte dorée de notre grand initiateur. Je salue aussi monsieur Lynx Longelo, le monument de Bundes, sans oublier le roi des Gaules Mavinga, le cœur précieux à la reine Agnès depuis l'Irlande. Voilà, Inès Toumba vous remercie, je reste derrière la caméra, je te remercie aussi. Merci à vous tous, Oyo Bopé Sarabiso, vraiment confiance, tout le monde Bongo, à la cime.